Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, Kakandinga Besora. Mikolo, c'est l'émission que nous voulons savoir, monsieur Rataka. Jamais, Nabanda Konabino, Ponani Rataka, jamais. Bobino de Botinda Kingai, Naloba, Aïe, Nakoloba Nanko, Naboy Naba pour un na awa. Non, Bobangi Sanga. Mais, Napote nous inviter Nangana Sima, Napezano qui est mbote là-bas, ou à son chapelle auquel on vient à prospère. Vieux prospère Bakine, moi, dans la Satongo. Y'a un mouvement, tel père, tel fille, Chanel Bakine. Quand on dit Chanel Bakine, on dit Brinette Lonzo Kambo. En tout cas, Mingi, Yakoloba, Ezate. Nalobi boy président Abdon Etina moto ya bato président Abdon Etina moto ya bato mingi nalobi boy gouverneur de Dallas Ndenani Basile Pidimuki gouverneur de Dallas Basile Pidimuki Verikitola yo yango na bana mission pour ba ko chef ka boka mabange bene bana mission na za droit tawa na ku fale mo mafundi bongo bino bo senga ba ndeko na ye wapi na ye matete mais bon elo mo ekamusi ngai na sala déjà na kachewa émission ba mo na chango lelo na moni na matete na ebite ya chango to ya matete donc lukunga to nene ba ni fun chango ou bien Mwamba to na ye to sola na maître Zeba Force mbote maître Zeba Force mbote maboko ya nzambe maître oyebi na sala no mission ga mbala moko mais façon bangi sanga na ngaso sa no mission ti nga ba journaliste na beta ba on a plateau ta maître tika be o sanga na ile sengo na ngina ngoko mais so bandi maka beta na plateau mission estile mais to sa ni nga bien yo za ka sko songi fort monoko na nga maloba ya public donc public il dit na tuna ba question maître Zeba Force neni ba santé ouais santé pepele très à l'aise ni moment on dit banda nani champion mazo beta o ba sute moni makambo ngi banda so tena tuni makambo yo banda so makambo nga linga tele yango donc suka na nga no suka mabe te maître mazo beta nga te mazo nga ta ceinture angela buna mazo basangela nga magelo ko kotela mais lipeka ne tseli kule le lipeka ne tseli kule ne mo kana super angoluma ndemo nani na super angoluma ay go pas de vidéo bona na champion bigol nani animal te obika na super angoluma animal nga ko tanga animal za dikoka na tanga animal ndenge na makambo dikoka lisunde nyabona animal za kolokolo moko yo yebit usa sambla te moko azwaka nde show elongwaka dia muta uti ko beta batu kutu yo babe okimi na komba invitenga na ko beta amoni la ka batu balemba ya amoni la batu balemba de to ba obenga metre na ba beta kana lemba de bon es animal ndenga zana bena ndenga animal ayebi animal ko betanga animal a beto animal a gobeta ngati bandale le tulobi oui animal a beta ngati Maître Zeba Force gibson animal likam moko to ka suyo ma solo animal a beto ngana senga animal ngana linga bozo sa bakomba ukunda ki wana tala pe bata makasi bengi sa bata makasi yuzuka bata balemba ba invité bon bengi sangana ya obeta o même kuna domicile Maître Zeba Force ebele ko le kabino tunga ye Zeba Force ebele sili sa koleka bango nyonso na mazo na magelo na kati wana otangi mazo bi magelo oleki bango mais otangi Migol Bate champion de Kinshasa gouverneur na bino Migol ba champion de Kinshasa gouverneur na bino bon Migol ba champion de Kinshasa gouverneur na bino gouverneur ba kache yo ko kache bon ya za gouverneur bon pour c'est belle ça pendant son katinga banga Migol ba banga gete tenga banga mutute gouverneur maza gouverneur aleki nga na peut-être oui mais nga aleki bon pona muta koma na senti ya vila Kinshasa abanda ko beta bino nyonso lokwa ba mike pia non champion local je pense yo ebinga bien nga mafuti mataka ban c'est-à-dire non wanga to yo kanté c'est-à-dire ndenge za boye nani Migol ba banda lelo ti autika kati atika obeta ngati wana olobi Migol ba otika obeta te mais maître tout le banane vraiment bien maître wana to solo na ye ngana ye alobi boye toka na bise yo obi zonga mboko ke ndozo sentir ozela ka ba sentir oya ka ba beta ka ba zo ka sentir c'est comme si on dirait yo lemba na yo
nga lobaka nga za makasi koleka tous les quartiers mais mutu nga loba na mutu loka si boli to beta ngate bon ce que loka bango ba mazo beta cute mazo nga na bunda na ta sentir ranger naza na combat wana attends c'est là yo na yebi yo bomba ozamba biloko no bombaka et pas beta lokwa moyibe ba mpule moyibe mabe ya ba mpule champion local ngai je pense que nga beta ba journaliste na émission na plateau non et ta vérité munako na ndezolo ba mettre mazo nga kombe zalaka ngai contre mazo na sentir na senini na sentir ranger mazo na bunda mazo te nga bunda mazo na magelo contre nga moko je pense so za ba image on est sur pose zalaka sur place po yo zanga te na bi ko zalaka terrain o mona yo moko événement ngele kaka mazo je pense que ça va mapa na les sabato na aliaka ngoye moko oui iloko na yako mona mabe parce que comment dans le dans la ring et puis la chef bazan assez mazo bimisi lipa puis bon bazo mona ba ko suspendre même ba ko suspendre mais ezali combat sans nini sans ndebo bien sans loi nion c'est permis yango pe ngana kangeke kati oli na kangeke kati mona ngana barré asa 2 semaines ali afufute c'est ça yo pe parce que beta kango te yo beta ka ke non ba beta ka yo pe pas bekisa yo ba pe ça kati na kangaka yo wana oh kasi so yo bien pas bekisa na bise mapa na yo pe pas bekisa ko lokale mapa pe no yo amisi lipa moko moto na kati be lipa na pleban c'est là sikoyo nyonso wana akwate tokubetili solo wana maître nani anazonga kana ebiso keno senti oyo taka orécupérer yango te kenda mais yo na munoko zo bake babetaka ote mais senti no kenda mais bon ça basangi nanga ote oyebi ozalaki nga zai komba ngana mazo mais magelo akota komba na ndenge nini nakani la magelo wana mkono azwaye na ko DPC wana lo bana magelo tout makola la seconde les seuls mutabe akota edimwe na cercueil umete edimwe akufa mutabe sa kota edimwe na cercueil magelo mine wana mke wana magelo za mine abakate ozobe magelo bine mais yo osalangana magelo osalangana émission plateau moko ngana bete na terrain bino te mutu bibisa yo so kimaka plateau na ngai yo kimaka ti ngai na boya po na plateau na ngai bowe bokunda ti yo ba magelo ndo kote ya ba magelo yo pesa magelo message nani mwana suka bakate magelo tu es mineur au mettre Z va force belé que le cabine tout donc nengo zana milengela ngano mona nga kombo nga aboma relation le la ranking oboma relation ba le la ranking ngai de relation bo na magelo bon magelo nga usa relation su chango te nga vanda ka kasi so il faut magelo babaka tout à ma seconde banda manjili timalu wana bangoti abeta ka badna mona ndeta mona ko ba mandra ko abeta ba mandra ngate mandra katia ya momba ngai d'abord yo kana sortant sous oye ba te ngai na bota na matete mona hôpital o meza o ba bi ngolo le mweko nga na bota awa na kama vitamine o tout terrain nga et puis nga na koma vanda na chango na zape na tanta chango na ye na mateta na zata na quartier monte wa ya se présenter que non nga na ye pona ya ko mekone na mona ta pe mutu se on a biso muta présenter ameka de bono le masqué super aigle ya moto yo nani super aigle omoni logongo simba moto yo super aigle soki nani obengi nani chalet super aigle ya moto chalet ok chalet eza moto mais logo yo songo simba sikoyo moto ali felo na osunga o na kobeto lokola moyiba bampulu lokola mwana moke obeta chalet mutaloba makambo nga soza mene miro na ebenga etya meme en direct makambo naloba champion lokale mutaloba makambo eza nga yo te oyebi ke super aigle wana dernièrement na nini na chaîne ya JM nani ya tipo nani sergent Gire JM TV oyebi ke nazaka na nani naza nakata ni oza abonné ya chaîne naza abonné en même temps nazali twala makambo na bango ya libala na bango yo kota yango mpona nini bon naza makambo ya libala te super aigle oyo nde na kobetele omoni ngai badoko ya super aigle wana aza mutu moko batiela nga komba na ye batia Shakira towela na super aigle wana mpona zoma ya kobete esko bien attention Shakira azalaka na kisi makasi bo Shakira alingi akisi bon lobaka mpongo asambela mingi omoni na boyo oloba mpo ya nini naboyi koloba parce que
na boyi na ngai nakota ba problème mingi na makambo wana tina suka mais en vrai dire Shakira ba mega kaete c'était aussi ma mode comme le seul mutu asigna edingo eza Shakira moi Shakira ndinga zana ye eloko asigna ke dingo poni ya comme moi enfant chéri dingo avec Holandela ye ayiba moi ba mayela edingo mais Shakira ndinga zana moi ba mabela belisa bana ring ngana ko mela ye mabela ne ko melo bati c'est qu'on profiter. Parce que et là on a dit ngapete la mobile na ni super aigle ko Shakira ndinga zana mona etala champion local a tout témoin aujourd'hui sur les Cantiens les 14 les 15 je pense les 15 mai super aigle les lots les 15 mai dans le biango kanga place ya tsango entre parenthèses to saka wana au garder yango journée na beta super aigle en tout cas na ko humilier na super aigle na yo kumisa mon konza ba masquer tout na Congo c'est moi maître Z ba force belé ko le kabango non c'est sérieux na ba pe même ba regretter le ba et bon le camp si bon tout maillot l'homme à guerre et puis ba immeuble et puis ba de 36 000 non c'est bolite bon si bolite ça je pas du Congo mais respect mon konza ba masquer tout de mon konza il y a les gars na makasi moi si bolite a comme dans paka lembi on comprend et puis attends mutumo ko bete mingi de poso na beti si bolite na ko mangamo ogenda kombe utobi na bakasa ubute na zaka invité te muta matisi zombi de kibambi poto nzete tobeta masolo ya kilelo zombi de kibambi azampaka po ya komana fumuzo na mboka nini zombi de kibambi wana on comprend tant d'autres travailler na martyr na une fois déjà entraîneur batanga fo komba mona zombi de kibambi un entraînement kati mona kanga père wana yo la kama makasa bakati ngai nasoma kazo ka tukosu la force mona ebisio wana na bota ponga bana na bota ma na polate na donc na beta ka na école na beta de ko pola na moya de fait nga asala na ebaka kana kizengi wana wali si fois champion base mazo ndika c'est que no musala biso ezana ba règle mate mazo na ko ke na ndapo na beti na bisi na ka na biso ko ka do mo ba to ma avec des mains la catch et puis dans sport il faut respecter la global mettre des efforts ça peut le faire tu la mango oui captive entraîneur ya moi tama zo boya katia na yelo bola pe aigle a recruter na te moni captive de ngana azali DT na kalami ta comme DT national captive azali DT ya attente ya Moamba so zo boya katia na SP aigle en fait captive azali chef na biso azali DT na biso neso ata na attente na aigle mais les lokola général oyo aza na mbandaka sika aza mpe mpake na policier aza mpe général na ngai okomprend dapide azali DT ya temps ya Moamba donc kala mingi takoma DT national mpona mobayela mosala aza nango tokandeke sipeke aza katie na ye soki nanga aza katie na ye wana kapide okomolukela ngai na ye mo badossier aza mokonzi na ngai donc me respect kapide esika ozali donc super aigle mwana na yo ndenge soka lokala albisko asimba moto ye lokola chaleur akuta sikola ngai bisko chaleur oui je m'appelle ma compagne d'affaires moi j'étais pour être pour comprendre que c'est la question de délai vacances mais moi j'étais pour être sur une activité de la bonne réalisation dans le troisième corps mais qui nous m'a donné pour oh c'est comme des midi vacances mais na comprendre que yo parti de roti de pas oh d'abord yoga d'abord des bidi wana bidi aza mongoyo mongoyo longa kai zonga weba longa te ba boka afuka ine mani balela ba yo oza mongoyo to yeka pon ngala problème ba tout na ngali ti mudoba ni man alonga lokolo zonga bidi so ye oh non bidi nani champion ya nani ya chango ya tante ya style classique bidi l'homme de troisième corps bon ngapela ko tuna na ye na ndinga foto yo mo ngai
na oboya oboya pwani non mais mangambu ye maboko longaka ye abukene de abakita combien de fois au centre pour na on est préparer nini jubilé à Ding. OK donc ça là on doit préparer dans l'entraînement que tu as nani oh liwanda na boy kana wana na ndo bala bala abeti bidi mbangu alongole loboko wana ede kasa wana alongoli yango amemi na HJ soin aye abongi apesu ayoke de susu kumba wapi osika petit wana minere wana mpusi wana na kacho rapide minere nani ani elenda hein ayoke de bombe pe elenda kuna tala le abuke le koko pasa na bino batumbi nada o mettre des aides par contre c'est belé tous les quartiers na banga ta mutu na makasi belé le mutu oya boyi aya na ko mera oh mettre message moi sur cette émission pour la ligne festine na la question de non na on yo batu nyose yo beta bakombanya songa na gagné otuni ata te que non so mettre soki lelo bateli yo mbongo au bundana na champion animal au bundana champion horaire nani sénateur oui mais sénateur sénateur champion horaire sénateur bon je vais te le mot bundana kwa ye au bundana animal lion au bundana animal ils en ont facile mais faut que matabisa ya super aigle baté mupanda lokolelo ngwa matabisi te bato super aigle baté lo wana beto na bato so kali ngana super aigle non ngana pato na bunda kana na emission bien ngaba tumana na pato so bientôt la question mon boye lo kana papa non bien la question makasi OK donc parce que nani ye baté ngam mbongo na bunda na mwana na kasabuko animal sénateur en vie comme vous en avez un facile, mais super aigle comme matabisi. Super aigle, c'est le comment vous n'avez pas de moi, Philippe, moi, le colonel, le mokalo, super aigle, ça la canne, dans un bête à mon balai. Dans un bête à mon balai, venez ça la salle. L'homme, dans la fourmoule, dans la salle. Si parti au combat, na Magello. Magello, Magello. Magello, vous n'avez voilà, je suis là, mazo mazo pas dans musique et tu en vérité moi magelo na mazo mazo so bakanga ba omba na combat et puis si yo bako baso le loko era na Barcelona Ferreira équipe on a battu mi balé wa ila danger na bunda ba omba balé yo mo na combat na boy na ko na match kwa fanatika hamsa za kwa kana hivi shoka kana hivi shoka natali shoka kwa na niveau ya frappe ko ba monte sur la sangani to d'abord mazo zando magelo zando e ba sangana ba mo sur na bige no ngana na bangaya na kumade na mazo na bunda mazo magelo baye akoti kumana na ba compter même prise nanga yango na pole yaki tu comprends non d'abord ye magelo ngana za kaso bundi na ye ote tomber ibouler comme un richo ungani kazana ye magelo mazo kwa mitute soki belé peut-être ni ba soki belé et puis so abuna so asenga 10 minutes abuna na 3 minutes na mata commentaire mite message sur la OK message na ngeza libre avec c'est des mingi on a super exemple aujourd'hui ça na la papa na yo na la mettre na le but d'abord na makasi. Et puis surtout que dans le sambo, on a ensemble la collecte. C'est dans le but de prendre le local. Parce que mon ingaine, il faut que la semaine de la famille. Donc il y a un nagani na zo. Yo no ko ta tia na ngai. Non, ya ka pia na ngai na ya ka bona yo. Ça de la olia. Bon. Vous avez des bus mo kana yo, mais dans des départements différents. Je pense que il va dans le oyebi déjà banda kuna yo banganga ongande akonzaka bino ba protocole keba tango ni simba moto yo lokoza chaleur ko na plus que chaleur super aigle na bendo mato super aigle na bendo kwa mbele magelo koza musika na mama ngai
Super aide maintenant. Ok, bah. Bon, mettre la pino, mettre cette force de pour les cabines. So, mais qui 5 minutes et belé. Oui, je m'appelle Maboko Enza, Besoro Meki, 5 minutes, Kakande et Belé, au point où il y a un outil, et au photo au matin, tu dois mettre des efforts. Déjà, il y a un champion Nicolo, mais tu sais pas quoi dire. Tu as chiqué l'émission là-dessus. Merci beaucoup. Moi, je suis d'abord à l'Idosso. Un staff à Cameroun, je ne vais pas à Maman Dorcas. Espace Génération 7. Génération 7. Chez Maman Dorcas. Dans le Cameroun, je vais m'atteler. Nanani Dorcas Chanadia. Dorcas Chanadia. Donc, c'est le mot que vous sentez, non? Moi, quand j'ai un mot pour évaluer, moi, tout ça. Donc, vous avez pour bailler. Donc, maman de belé la staff. Donc, maman Stanion surtout, on va voter. Parce que pas un mois, il y a eu un mois, donc, on déroulé surtout, on vote dans le bidon. Ma pasteur, il y a eu un mois, des de calamité, DTT national. Vous sentez mon président, Eric Soumba. Donc, est-ce que toi, mon président Suzuki Bode. Ah, mon président. Non, respect, mon président. Donc, n'a passé le message, mon préciser. Dans la combat, mon co, ils allaient le 25, le 26, dans le terrain à Nangiri, à police à notre terrain, le 25, le 26. Et 18, non, on a occupé notre chambre. On a invité, et pas disait qu'il y a un an. Est-ce qu'il y a un occupé d'habitude? Je m'appelle nous. On a occupé dans notre chambre. On a invité dans le combat chambre le 18, le 25, on a fait dans le combat dans Nangiri. Donc, Boya, tellement évidé, ma femme de Limanga, madame Nagambo, et puis même au combat. Vous avez bien qu'il y a des hommes de et puis, je vais te dire, mais on va dans la table. Eh, tu peux faire ça en collègue. Qui a des lions en nous? Là, on peut pas se voir là. Ah, là, on peut pas nous se discours en Israël. Nous, yo, nous, qui a des lions? Cause ce qui n'a. Il y a deux moyens. Vous voyez que la table donc, Yondundu na super de continuer. Na le comment la lutte. On a pas quand Dundu wana na Zaka yote. Zaka yote. Depuis que Dundu a levé la balle, Miton avait la rouge. Depuis que Dundu, dès la rebelle, oui, qu'est-ce qu'on passe? Ils sont à gagner Kanchao. A koko mabouche a nyoso tiao. Donc yena ko kanche o kani. Na mesa o. Bote na. Avec maman. Non. Nani yo dundu. Dino ko bote na ka ko kala ya ko na ko kana ata ka ba deuxième. Na bomba na banana na ye obino sko boya sima. Nende mise ni. Non, je ne vois pas. Non, c'est là. Non. Ça va le caler. Non, yo, mais on va maman dans la bombe. Parce que ngana d'abord ngana des là. Nous sommes parce que on va maman d'aller. Moi, je t'en ai beaucoup d'ailleurs. Na beaucoup dans tout. Yaka mungu sana wakati kwa sana na ndundu na watu makolelo kama mabongo longo kama limani na champion sio kinani na beta ile video yaka kuna basa ni sana hivi video na wije mapema maboko yanza mbele komi na sika boko pali monga ezango nga ifuna kate misona ngai bamboki atola bino bayibola na champion kale epwina bote ke bana pia changu abozo modolo sako kasibana lukunga lo sako bana mwamba lo sako bana funa lo sako bote mozali ekana ngai ezani na baina kolobalika moyo mingi chapelo kale kenda kofumiwa kombana chango bana baike na ngai chango wapoteza chapelo kale kitoko na kenda kala na ba watu kisio bali kapoteza na kitoko kasi ngai chapelo kale nafanda kana mwamba bana ya mwamba na kwezo sasa ntiya migolba boyibi chapelo kale matosi bozo timu mazobe la bino est que ke chapelo kale fanda na bana kina kile na tosi bozi boku ko chapelo kale
busala ka mo te za tente mwana ngana mwana ya mwambi taona materena kama kwa mwamba boyidinga na chango kunda potizanga na kenga balukunga bapotizanga bino bozo yimba materena na tele obe champion kale tela biso komba oyo mwana materena so materena boyidinga na bena ndo bwana mission so kwa boyinga keno mwamba bodisifa nga sérieusement isali gente makasi bamote ato na familia ya bamote ato na pasteur Bondo Malika berger Etienne Bokoko le mani bweli mingi ya kodezete na bibo ma weti ya ngolo kasi ya kone na kinkole magishongo et puis kalebe o matoko jeri shota bien homo mwana jizo na bono il va vite pas monter mal ciao.